HP Media. Yebisa ko négliger jamais ndoto. Ndoto eza message mobimba nzamba lotela yo. Eza message mobimba nzamba bimela yo, alobela yo à travers ba ndoto. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés bien-aimés tango loti ndoto en tant que mwana na nzambe. Okoki jamais ko négliger ndoto na yo. Et sengeli oluka interprétation ya ndoto. Et ndoto nyonso sengeli za l'interpréter. Lorsque ndoto na yo eza interprété, c'est-à-dire que ba bombeli message moko eza caché likolo na yango. HP Media. Oyebi tem de kozola na tango. Peut-être ndoto zlota na relation za nango. Lelo moni makambe zo simba te. OK na début ya relation za mbasa lobela kiyo. Mais ozwa ki ndoto wana négligea yango. Ozwa ki message wana négligea yango. Bibelo biboye. Ezana mutu moko alota ki pendoto comme le Joseph. Bibelo bitango Joseph aloti ndoto. Ayebisi baba parents na ye, ayebisi bandeko na ye. Bibelo bi a interprété ndoto na ye. Ndoto ya Joseph elakisa ki lobi ya Joseph. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bonyanga. L'émission Le Temps des Miracles. Bien aimé, aujourd'hui, tu parler, moi, penser, mouké, oyo nzambe, alobela ki mosali na ye na kati ya retraite, et na ute ko la retraite, moko ya 2 semaines na kati ya retraite, Nzambe a révélé pe a tininga na yakoye bisaba na Nzambe nyonso bisiko zolanda biso partout na mboka mobimba to pe na mokili mobimba bisiko zolanda biso et Nzambe a yebisinga na yebisa peuple de Dieu na likambo etali bandoto et ndoto eza voie par laquelle oyo Nzambe alobela kabana na ye. Bien-aimé, Bible lobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et Nzambe alobaka na parole de Dieu ndenge tozote ya boye et Nzambe alobaka na kati ya ba prophétie ndenge ba prophète ba pesaka et Nzambe pe alobaka à travers ba songe nazoe biso mama to pe papa mwana na Nzambe ba ndoto nyonso lota eza nzela oyo Nzambe alobelaka yo eza voie par laquelle le Seigneur akota pona alobela yo na ngina yebisa ko négliger jamais ndoto ndoto eza message mobimba Nzambe alotela yo eza message mobimba Nzambe bimela yo alobela yo à travers ba ndoto et voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés bien-aimés tango loti ndoto en tant que mwana na Nzambe okoki jamais ko négliger ndoto na yo et sengeli oluka interprétation ya ndoto et ndoto nyonso sengeli za l'interpréter lorsque ndoto na yo eza interprété c'est-à-dire que ba bombeli message moko eza caché likolo na yango Bible zolo baboye. Mon peuple périmanque de connaissances. C'est-à-dire aux gens qui ont d'autres gens qui négligent. Maman, papa, moi dans Nzambe, prophète, prophétesse, apôtre, docteur, moi dans Nzambe zola nangana tango oyo, bisiko fandi. Na lingina yebisa Nzamba tindinga na lobela yo, aya ko soulever makambu na yo, na makambe tali ndoto. Ko néglige jamais bandoto ya vie na yo. Ndoto zelo ko Nzamba lobela kayo. Ezana couple moko na bande ko landela bango, un homme puissant. Et ndeko wana na za ko landela ina ba prière, tango continue ba dimension ya prière abande ko préparer mariage na ye et ndeko oyo abandi fiancé na ye ana mwana moko ya mboka na biso ya mukonzi ya mwana mboka moko azaki na mbongebele mwana ministre moko ya mboka et tango to continue ba prière lokola mwana ya ministre za na mbongebele et famille ndeko mwasi oyo ba imposer ndeko mwasi abalaka mobali wana onke mwana mwasi oyo na kati ya bandoto na ye azolotaka mabe likolo ya ndeko oyo azolotaka libala oyo eza bien te mais famille ba imposer ye bien aimé na kati ya relation na bango ba komi kino na mariage aujourd'hui je te dis ndeko wana sali accident kufi atiki ndeko na biso mwasi tala ndenge via bato za kobeba likolo ya bandoto bien aimé tango Nzamba za kolobela yo olali oloti ndoto songolo esengeli koluka basala Nzambe ba interpréter ndoto wana parce que ça message Nzamba lobeli yo oyebi tem de kozola na tango yo peut-être ndoto zlota na relation za nango lelo moni makambezo simba te OK na début ya relation Nzamba sa lobela kiyo mais ozwa ki ndoto wana négligea yango ozwa ki message wana négligea yango Bible lobi boye ezana mutu moko alota ki pendoto comme le Joseph Bible lobi tango Joseph aloti ndoto
ayebisi ba parents na ye, ayebisi bandeko na ye. Bible lobi a interprété ndoto na ye. Ndoto ya Joseph elakisaki lobi ya Joseph. Lobi na yo nzamba koki kotaliso na ndoto. Lobi na yo nzamba koki ko utiliser pe muta ya kolobela yo. Mais na ngina yebiso bien aimé ndoto za kolota, ko négliger jamais bandoto. Et sengeli ozo ndoto nyoso komaka. Et sengeli o veiller sur bandoto na yo. Et sengeli o telema pour nous a suivi ndoto na yo. Et sengeli o luka interprétation ndoto na yo. Mais zembele na bana na nzambe. Soki azu ndoto sengela négliger yango. Akoloba na mesana nanga kolota. Mama, ndoto nyoso ezalaka ndenge moko te. Lorsque nzamba tali solika mo ma sœur, eza po to luka interprétation nango. Eza po to luka basala nzambe balimbolo ndoto wana. Mais ça n'a pas ensemble ceux qui a une ndoto a mon ndoto lo que le moi maseki aleki sanguka kabwe. Or que nzamba continue pour na kolobela yo. Bible lobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Dès qu'on a vu son Joseph tango a une ndoto, a négligé qu'ils ont a été. Avant de laisser ma parole naïe. Genèse chapitre 37 verset 5. Bible lobi Joseph a qui ko consulter papa fandisier. Alors mi papa tale no konga na moni. Ba ne connaît ba lobi lingi koloba ete ko renya likona biso. Or que Joseph a interprété l'avenir ya vie na ye. Ndoto nzamba tali sakayo eza ko limbo l'avenir na yo. Makambeso komelo ma soeur. Makambeso komelo papa. Nzamba sa tali sakiyo. Nzamba sa lobela ki na bandoto. Na yambinde komoka zo epsanga lobi prophète. Na uti kolota na kati ya musala balongoli batu. Après quelque temps de quoi na musala ya kokuta bo balongoli ye. Asi alota ki yango na ndoto. Mama, ndoto za kolota luka basala nzambe. Sambela po nango. Sans Jésus le ko uti pa na nzambe. Ko négliger jamais bandoto. Bible lobi Joseph a négligé ki ndoto na été. Pharaon oya zala ki ndoki magicien. Tango azu ndoto Bible lobi asangisi bato mayele. Ye mutaza magicien luka interprétation ndoto. Bongo yo mwana na nzambe. Tango nzamba lobeli yo. Et sengeli ko luka interprétation. Zamba linga lobela yo et loko moke nge salima. Mama mokazo benga ngalobi papa. Na loti ndoto boye. Alali na mobali na ye, aloti mwana kwa ina kati ya libulu. Et mama wazu ndoto négligé yango. Après quelque temps, mama ke kotika mwana na classe. Mama zongi na ndaku. Mbule beti mama ya kuzwa mwana. Mwana zate mwana bibaki na baninga. Et après moment donné mwana kobima na baninga. Moi nakati mai ya terrasse ya kwa inakati. Aujourd'hui je te dis mama kaka mwana ne moko akufa. Onke nzamba si alobela kiye. Alobela ki mama oyo. Mais mama ayeba ki kozwa soin ya ndoto na été. Bien aimé, voilà lelo bato belé baza ko bika ba shit na vie na bango. Onke nzamba si alobela kiye. Mais lelo akoma kokona ne zambe. Zambe pona nini mobali oyo. Zambe pona nini makambo oyo. Mais tango nzamba alobela kiyo. Est-ce que luka ki nzambe? Est-ce que consulta ki nzambe? Bien-aimé, nazo biso papa maman, yo mutolota ka bandoto. Ko négliger jamais bandoto. Zamba tindi prophète naye, aya ko interpeller yo, likambo etali bandoto. Et yango esengeli yo ko veli ko nango. Ko yeba pourquoi zamba tali singa doto oyo. Tango lala ka bandoto ni lolota ka mama. Esengeli yo koma. Obenga pasteur oloba non. Na lingina consulter ndoto tala ndoto nanga boy. Ce comme on obenga moni mutali interpréter ndoto bete. Bien-aimé, basala nzambe baza pona yo. Okoki kobenga ba ko interpréter. Ndoto nyonso sengeli za l'interpréter. Ndoto nyonso loti bien aimé et sengeli ezala interpréter. Parce que za message aux zamba lobeli yo. Zamba koki ko loti son ndoto pona famille na yo. Zamba koki ko loti son ndoto pona foyer na yo. Zamba koki ko loti son ndoto pona musala na yo. Zamba pa koki ko peso message pona mboka na yo. Mais soko néglige yango okoki ko boma vie mobimba ya bato. Bien aimé, sengeli ko veli ko la bandoto. Joseph Bible lobi na Genèse chapitre 37 verset 5. Avant de ça que famille na ye. Azuta ya ko expliquer noto na ye. Alinga ka zo interprétation ndoto. Combien de ndoto yo négligent? Tala le nonne Musa le Kofi. Tala nenga voyage do simbate. Tala nenga libala wana bobandaki. Mais zamba bande déjà kota l'histoire venir à libala wana. Nenge ndeko oya mwasi. Lukola famille ya mobali baza mwana ministre. Famille ba s'appuyer. Balobi no sengelo balaka mwana ministre. Mais ma sœur tanga zola na butu. Azolo tanga kamu mususu. Azomo na yena mobali babimi, amoni mobali atikali.
Aujourd'hui, je te dis, mobali a confié moi satikali. Mais basi babala naki. Zamba sa tali saki ne komo so. Abande kolobeleke, li balo yo lingyo kota et ça l'avenir te. Connais des choses aux zamba tali sur la bandoto maman. Les locaux ma qu'on néglige ndoto. Qu'on néglige jamais bandoto. Et ça voie par laquelle zamba lobela kayo. Ba musu bazu grâce. Il y a qu'à prophétiser. Mais toi qui as aussi grâce, il y a qu'à l'autre ndoto ma soeur. Prophétesse aux akuna. Aux hommes nanga partout. Pasteur, apôtre. Aussi grâce à qu'on néglige d'auto. Qu'on néglige jamais d'auto. Zamba lobeli au pambate. Zamba yebi singa na kata retraite à 2 semaines. Alors mon serviteur interpellez mon peuple. Na makambetali basonge. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de négliger leurs songes. Ne néglige jamais les songes. Notre voie par laquelle oyo zamba ye kobima pe kolobela yo. Maman, papa, bonge koki, et sengelo telema. Ndotonyo sozozo akoma yango. C'est très important. Et ça voit on zambe alingi alobela yo. Que Dieu te bénisse. Yo mutozo la nabiso, zamba pambola yo, et nalingi na peso numéro nanga, plus 243, 89, 67, 96, 494. Plus 243, 89, 67, 96, 494. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie. Nalobi, numéro nabiso à contact Ezali. Plus 243, 89, 67, 96, 494. Zamba Pambola Bino, Nangina Sambela Ponayo, pour quelques minutes Tikali, yo mutolandi message au bien-aimé, et Nangina Sambeloza na problème au kezo lekelayo, ya libala ya voyage. To le camunion soit musala, to posant un problème à document, osant un problème à libal, osant un problème à kobota, yo mutolande mission, oh yo bien aimé, et fongola kama bokonomi balé, na sambela pona tina yo, soyez connectés. Sambe na tata nanga idina bala. Na sambeli mutu nyonso oyo alandi biso na émission partout na France, na États-Unis, na Londres, na Afrique du Sud, partout landi biso. Na kombo na Yesu Masi azana problème songolo. Zambe Bekisa et tata main dans leur vie. Guerrier mutazola na biso peut-être azana corona. Zamba simba yo pe Bekisa yo na kombo na Yesu Masi yo pokanga kabandoto te. O lota kamboka nga kabandoto te. Na sambeli likolo na yo, zamba pesa yo mayele, zamba peso makasi, zamba vandisa bandoto na yo na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est votre humble serviteur le prophète Jérémie Zambé Apambolabine. HP Media, chaîne qui vous édifie.